Fabien Sali pour Lingani Tangama solo boucle. Le département des mamans de l'église Cusco, paroisse de Songolo le 2, organise une prière dénommée la prière d'Esther à partir de ce mardi 23 avril jusqu'au jeudi 25 avril. Nous allons prier pour la sécurité, pour la paix de la République démocratique du Congo. Alors nous invitons toutes les mamans à se joindre à nous pour cette grande prière. Nous allons prier avec le drapeau du Congo, avec la carte de la République du Congo pour son unité, pour la paix. Cette prière commence le mardi. Nous serons à jeûne. Chacun organise son jeûne à sa manière. Nous allons prier à partir de minuit, mardi, la nuit de mardi à mercredi à partir de minuit jusqu'à 1h, mercredi également, de minuit à 1h, nous allons prier. Notre texte, c'est le livre d'Esther. Nous méditons sur tous les livres d'Esther et nous allons prier pour notre pays. Et qui sait si c'est à partir de nous que Dieu va délivrer ce pays. Tozali kosenga na ba mama nyonso la paroisse ya Songolo le 2 ya écrit église Cusco pe bandeko nyonso balingi ko se joindre na biso batata ba mama nyonso ya République du Congo et pourquoi ba pays amis ba o nyonso balingaka Congo ba se joindre na biso na prière tozali kosala à partir de ce mardi jusqu'à jeudi, mardi le 23 jusqu'à jeudi le 25 avril 2024. Prière wana tobengi yango la prière d'Esther. Ezali kobondela na libundelo na biso ezali la carte de la République démocratique du Congo, le drapeau du Congo également et eloko nyonso moni ke okoki komema mpona kobondela mpona Congo. Nzambe ayokela biso mawa mpona kimia na mboka na biso mpona sécurité epi mpona unité. Bamama nyonso tozali kobenga bino boso joindre na biso tokobondela na minuit ya mardi à mercredi de minuit à 1h, de mercredi à jeudi na 1h et puis jeudi na 16h tina 18h nde tokoclôturer prière wana. Nzambe apesa biso makasi mpe ayokela biso apambola biso. Merci. Bamama nyonso tolobi bamama nyonso ya Congo d'abord et puis bamama nyonso ya bapays amis, pourquoi pas bamama nyonso ya mokili mobimba baoyo balingaka Congo baoyo balingaka kimia ezala kati na mokili. Tala biso bamama ndenge tozali kokufa, bana na biso bazali kokufa, mibali na biso bazali kokufa mpe bandeko nyonso ozala mobali ozala jeune fille jeune garçon mwana moke basali ya Nzambe baoyo bakoki kojoindre na likambo Nzambe atie biso ya cœur tosangana elongo tobondela mpona mboka na biso. Merci. Le département des mamans de l'église Cusco, paroisse de Songolo le 2, organise une prière dénommée la prière d'Esther à partir de ce mardi 23 avril jusqu'au jeudi 25 avril. Nous allons prier pour la sécurité, pour la paix de la République démocratique du Congo. Alors nous invitons toutes les mamans à se joindre à nous pour cette grande prière. Nous allons prier avec le drapeau du Congo, avec la carte de la République du Congo pour son unité, pour la paix. Cette prière commence le mardi. Nous serons à jeûne. Chacun organise son jeûne à sa manière. Nous allons prier à partir de minuit, mardi, la nuit de mardi à mercredi à partir de minuit jusqu'à 1h, mercredi également, de minuit à 1h, nous allons prier. Notre texte, c'est le livre d'Esther. Nous méditons sur tous les livres d'Esther et nous allons prier pour notre pays. Et qui sait si c'est à partir de nous que Dieu
va délivrer ce pays. Tozali kosenga na ba mama nyonso ya paroisse ya Songololo 2 ya écrit église Crisco pe bandeko nyonso balingi ko se joindre na biso batata ba mama nyonso ya République du Congo et pourquoi ba pays amis ba o nyonso balingaka Congo ba se joindre na biso na prière tozali kosala à partir de ce mardi jusqu'à jeudi, mardi le 23 jusqu'à jeudi le 25 avril 2024. Prière wana tobengi yango la prière d'Esther. Tozali kobondela na libundelo na biso ezali la carte de la République démocratique du Congo, le drapeau du Congo également et eloko nyonso emoni ke okoki komema mpona kobondela mpona Congo. Nzambe ayokela biso mawa mpona kimia na mboka na biso mpona sécurité epi mpona unité. Bamama nyonso tozali kobenga bino bose joindre na biso tokobondela na minuit ya mardi à mercredi de minuit à 1h, de mercredi à jeudi na 1h et puis jeudi na 16h tina 18h nde tokoclôturer prière wana. Nzambe apesa biso makasi mpe ayokela biso apambola biso. Merci. Bamama nyonso oyo bazali awa mpe na Kinshasa te oyo bazali na intérieur bazama tolobi bamama nyonso ya Congo d'abord et puis bamama nyonso ya bapays amis, pourquoi pas bamama nyonso ya mokili mobimba baoyo balingaka Congo baoyo balingaka kimia ezala kati na mokili. Tala biso bamama ndenge tozali kokufa, bana na biso bazali kokufa, mibali na biso bazali kokufa mpe bandeko nyonso ozala mobali ozala jeune fille jeune garçon mwana moke basali ya Nzambe baoyo bakoki kojoindre na likambo Nzambe atie biso à cœur tosangana elongo tobondela mpona mboka na biso. À 1h, nous allons prier. Notre texte, c'est le livre d'Esther. Nous méditons sur tous les livres d'Esther et nous allons prier pour notre pays. Et qui sait si c'est à partir de nous que Dieu va délivrer ce pays. Tozali kosenga na ba mama nyonso la paroisse ya Songololo 2 ya écrit église Crisco pe bandeko nyonso balingi ko se joindre na biso batata ba mama nyonso ya République du Congo et pourquoi ba pays amis baoyo nyonso balingaka Congo ba se joindre na biso na prière tozali kosala à partir de ce mardi jusqu'à jeudi, mardi le 23 jusqu'à jeudi le 25 avril 2024. Prière wana tobengi yango la prière d'Esther. Ezali kobondela na libundelo na biso ezali la carte de la République démocratique du Congo, le drapeau du Congo également et eloko nyonso emoni ke okoki komema mpona kobondela mpona Congo. Nzambe ayokela biso mawa mpona kimia na mboka na biso mpona sécurité epi mpona unité. Bamama nyonso tozali kobenga bino bose joindre na biso tokobondela na minuit ya mardi à mercredi de minuit à 1h, de mercredi à jeudi na 1h et puis jeudi na 16h tina 18h nde tokoclôturer prière wana. Nzambe apesa biso makasi mpe ayokela biso apambola biso. Merci. Bamama nyonso oyo bazali awa mpe na Kinshasa te oyo bazali na intérieur bazama tolobi bamama nyonso ya Congo d'abord et puis bamama nyonso ya bapays amis, pourquoi pas bamama nyonso ya mokili mobimba baoyo balingaka Congo baoyo balingaka kimia ezala kati na mokili. Tala biso bamama ndenge tozali kokufa, bana na biso bazali kokufa, mibali na biso bazali kokufa mpe bandeko nyonso ozala mobali ozala jeune fille jeune garçon mwana moke basali ya Nzambe baoyo bakoki kojoindre na likambo Nzambe atie biso à cœur tosangana elongo tobondela mpona mboka na biso. Merci. Babina sali pongo lingani tanga masolo boucle.